Bonjour. Regardez ce qui va se passer ici. Bonjour. Bonjour, toko bandana komuna. David Lucas, Merci, ozana ajnin. 32 ans. Et puis osala kanini. Na commissionnaire. Ok, natone o libre, ulinga opasango kusala nini. Kobeta play. Kobeta plein. Ok, et puis ba qualité nini olinga ke pa basi. Tempérance, politesse, na courtoisie. Ok, et puis ba défaut nini osepela nango te. Impolitesse. Kawana. Ok, merci. To kita awa, to mona pourquoi ba fille ba pasuli ba ballon na bango yaka na ngai. Jesus Christ. To koki kozwa kombono H. Bonjour, Kombonanga Barbo Onei, et puis Nazal a 23 ans. Ba para o pasuli ballon no po nini. Non, on a passé les ballons parce que, premièrement, j'aime pas Nalinga Kamiba, la PMBT. C'est juste ça, mais à part ça, il est OK. Ok, merci. Barbara, azali bago ya basi osepela na bango. Non, non. Pourquoi? Po nini. Azana Soukité. Ana suki te. Nazal Suki? C'est tout? C'est tout. Ok, merci. To kita boye. Kombo na yo na âge. Brittany, j'ai 25 ans. Merci. Et puis o pasuli ballon no po nini. Oui, n'a pas soli ballon pour la monnaie boyaza capricieux. Donc, à genre mi balo faut bon de la qui au lia bon de la donc non kokate. Ok, merci. Et puis même question. Azali jar ya basi oyo osepela na bango. Oui, hein. Oui. Ok. Merci. To ya boye. Kombo na yo na âge. Comme on a Florina, naza na 24 ans. Merci. Et puis raison au pasuli ballon na yo. Na pasoli ballon nanga, el boso, belinga mbala mikusiki. Et mi bali naza un peu tonté, et pas à payer en tout cas, et simbake. Bon, c'est un peu ça. Sinon, tu es beau, aux en bien. Pablo kana mi bali ndika. On a CP non te, on est simbate. Ok, merci. Et puis azali bagu ya basi oyo basepi sakayo. Oui. 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 Okay. Merci. Okay. Merci. To kita awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Christivi, naza na 23 ans. Merci. Christophe, o pasuli ballon no po nini. Na pasoli ballon parce que nalinga un peu, Mobala a plus élancé que moi. Avec lui, je trouve qu'il a mon poussé. Et d'ailleurs, il pas un âge nini. Je n'ai pas vraiment bien compris. Pas un âge nini. 32 ans. 32 ans. Je préfère un peu le plus âgé. C'est ça, c'est tout. Merci. Azali basi o basepi sakayo. On va dire oui. Tu vas dire oui? Ok. Merci. To ya awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Jaël, naza na 24 ans. Jaël, o pasuli ballon no po nini. Na passé le ballon parce que, premièrement, d'abord, nalinga kanibal ya PMBT. Et puis, nalinga kanibal ya mikusi makasité. Mais, quand même, il est beau, il est mignon, il est... Non, c'est un peu ça. Ok, merci. Jaël, à ce plaisir, so moni nanzela. On peut accrocher? Bon, alobia ninga mbala mukuse te. Mais moi, je ne pense pas. Na kangi site gena mukuse. Oza mulai na oza combien? 1m78. Allez, qui te? Bon, merci. Toi, awa, comment on a âge? Kombo nanga Shekina naza 25 ans. Merci, au passe li ballon no po nini. Bon, apparemment, aza bagu nanga te. C'est juste ça. Ok, bagu no te na ndenge nini ko expliquer biso? Bon, explication pour moi au côté na ba détails zati. Azaka bagu nanga te. Ko na passe le ballon. C'est un peu ça. Ok, merci. Et bon, azali ba jar ya basi o basepi sakayo. Heureusement qu'a posé le ballon. Ok, na otu na ope kasi pour la nini azali ba jar basi o linga ate. No comments. No comments. Ok, merci. To kita boye. Donc, ça ezokende moi bien pour nayo. Donc, ozali na ba ballon mibale. Donc, natango oyo nako senga yo otu na bango ba question. Cheka question kuna bango ba pesa réponse pour na tout na bango ba question mibale.
Pona tolinga toyeba soki ezali match pona bino. Question nyonso tolingi. So ozali prêt otuni bango. Premièrement, bapasoli ballon te ponani. OK, ngo bandana. Deuxièmement, ning basepeli pendant. OK. Donc opasoli ballon na yo te pona nini et puis eloko nini osepeli nango epa na ye. Premièrement, n'a pas soli ballon en Haïti parce que c'est bien dans nae parce que je cherche un homme qui a déjà dans le sens déjà il y a musala mususu en dehors il y a musala nangai. Et deuxièmement, la sepeli na calme nae aza posé vu qu'il y a une turbulente dans un commandement aza posé. Pas turbulente n'est ma bé, je suis juste tu vois dans la lampe aza makila moto. Dans ça pour ça aza posé. OK. C'est bon? Bien? OK. OK, natunaki yo kombo na yo te pona ndeko na biso ayeba so ko pesa ye kombo na yo na âge na yo. Kombo na nga akongo bepeli d'Orcas Adessa, naza na 24 ans. OK. Merci. To kita awa. Ko pesa biso kombo na yo na âge? Medi naza na 29 ans. Merci. Et puis réponse ya question na ye, pourquoi opasoli ballon na yo te et puis eloko nini osepeli nango epa na ye? Na sepeli na ye aza kitoko na sepepe na aspect physique na ye. Na taille. OK. Merci. Ozali na question mosusu olingo tuna? Non. OK. Siko na obalisa ngo epa na bino, bozali na question moko bolingi bo pesa epa na ye? Oui. OK. Nalingaki naeba premièrement. Bon, pour nos bandés, tu as genre na yo ya basi pour commencer parce que na likela bano poser ba question beso na bi ki na genre na yo te. Oza genre nanga, mais lokolo lobi koza mwa mobulu. Non, mobulu nenga mabete. Mobulu te parce que je bois pas. Je suis fille d'un pasteur, je bois pas. Mais je te préviens, je suis actrice. Na mila masangate na langue raté. Actrice. Actrice cinéma, pas porno hein, cinéma pour préciser. Donc je suis actrice na langue raté na mila masangate na kota na boîte de nuit te. Na la libanda seulement ce que ça pour na msala. Bon, ce que j'aime, c'est ça. Mais c'est là par rapport à la question, on est à répondre. Question, on est à répondre. Si je suis ton genre et tout ça. Ouais. Oui, mais par rapport à ton travail, je pense que ça va pas. Et Simbate. Bah, je te comprends. Par rapport à notre travail, non, je pense qu'il est Simbate. Je te comprends. OK. Donc, l'axi que Olingio passe la ballon, OK. OK, merci. Et puis, nako tuna question oyo ozali nango pona ye. Na commissionnaire. Exili. Ozala mutuna mususu te pona ye? Si, et asalaka nini? Na asalaka naza gérante ya maison mo ya ba meuble. OK. Et passe ton na ezani? Passe-temps là ndaku. OK. Ceux qui que programme et en salle ils été. Donc voilà. OK. Azabajar ya baso lingaka? Azabajar. OK. Bon. Nakosenga soki okoki koyananga awa na ebandeli awa. Donc oyo siko na opesa bino opportunité ya kotuna susu question moko. Pona boyeba na mwandambu avant de déterminer soki esimbi. OK? Nako balusa micro epa na yo. To bande pa na yo za na question moko. So epezate mabezate. Question ezate. OK? OK, et puis pour na yo question suka ezali? Ouais, question nanga suka eza asa chrétien, catholique, protestant, kimbangiste. Chrétien ensemble à la Dewi. Ils sont partout. Donc c'est à Kinshasa. Tous en Basile presque dans tous les communes. OK. OK. Merci skonga skona tikali na mtunaka moko. Pona rotuna bino, OK? Pona ye. Ezali oui ou non? C'est oui. C'est oui? OK. Et puis pona yo? Pona mama natunya tana nutezela natuna. Mama. Pona ye. Ezali oui ou non? C'est oui. Et Simbi!
soko opesanga miko oyo mama bwaka balo wana ata mosika zwa mwasi na yo bokende sima mwasi na yo bokende kobetela bango ata milolo ata maboko. Hey, Jesus. Mobali mosusu